misapi nanga c'est comme ça pour na ba gants pour na comment ki misapi nanga comme ko beba na comme awana kati bo rouge vinaigre oyo nde na lambela mais oyo na lambela raté oyo ezalaka pour na sokolo ba misuni nanga voilà là na pangusi yango et ça est propre non ba jus oza na masque il faut ko tala poso nanga après wana okosokola elongi na oteta mo après na ko ya komela pe collagène nanga ya mai etikala pe ka mi balé eloko pe na sepeli nango eza ya monene pe eza ka silva te silva moko ya congolais za na nido te tianido. Donc voilà, vraiment simplement café moko tongo melango pour ça ka sila te quoi. Hello les belles dames, donc on a fait comme ça et na singaki Ems asalelanga ezanga na sali yango teza Ems mutasalenga parce que on a tout tika bana na classe et na singaki Ems pardon asalelanga shopping avant que akende musala ya biloko miki on azaki nango posa parce que avec les enfants ma belle ngana kendaka vraiment shopping parce que na ba tona zakana Kylian ngamo ko ndo kinanga shopping te osomba biloko etula na ndako. Mais maintenant, tu commences à 3 bas, tu qu'il y a un colo, comment peut que azolia pena moussou, azolia pena poisson, tu commences vraiment comme ça là-bas shopping. Donc voilà, voilà, M a sommé d'un biscuit oyo, le bon moni, non, c'est seulement M a sommé d'un huile d'olive, dans la huile d'olive thé, parce que M a sommé un bloc deux fois. M a consommé le bloc, a sommé le deux fois. Donc on a huile d'olive nana awa, na biscuit fona chilango. What happened here? Nanga o nazwango na Shein. Pour na chila mafuta, moko na chila ngo mafuta ya huile d'olive, moko na chila ngo mafuta nanga ya vegetable. Donc voilà. Je sais pas pour na éthique c'est propre. Naza vraiment fatigué. Le jeudi et tala naza vraiment pour nazo taille loko na chila mafuta naza vraiment fatigué na chonka boy. On évite pourquoi na salé yango koto yo. Oka ko mpesa ka musala. Eni ba le dame ki selali. O moni kala ta ko la muka. Donc voilà, là na pangusi yango. Et ça li propre non? Nani nga changer mlangi nanga o na lembi oyo na moni ke awa couleur comme kolongwa na mutu. Et so monango na caméra na mutu nango zaki silver mais et comment changer couleur mais moulengeza na no bien et so na somba ka mutu je pense que na somba ka mutu so na monyo même na Tiki Max na tala na Tiki Max kota bloko ya cuisine so na mona mutu na somba ka mutu parce que moulengeza bien mutu na ngonde et comme kolongwa ba couleur wana comme bozo mona M ça va senga maki na maki na belé abasenga c'est maki comme ça parce que M c'est na to lire maki chaque jour donc c'est ça que maki na le côté déjà quelques 6 heures les sous-souté au non on a frigo et M ça senga peu vinaigre dans un qui peut na vinaigre té ba vinaigre c'est là kinga là on retire vinaigre nanga ici. Vinaigre oya pembe na sumba ngo kaka pona ko sokolela ba misuni na ba fish na sumba ngo teke pona olambela ezalaka pona sokolela biloko. Voilà, et côté comme ça vinaigre nanga c'est comme ça kinga na chaka et extrêmement mouké. Extrêmement mouké comme bomoni. Vinaigre oyo nde na lambela mais oyo na lambela raté oyo ezalaka pona sokolela ba misuni nanga na ba poisson mais oyo ezala soza ke nazo ngana tia na musuni nde na lambela nde na selaka oyo. Azeli nga pe biloko ya breakfast comme ozomona. Thank you. Et azeli nga pe ba avocat, merci beaucoup. Azeli nga ba avocat, azeli biso pe oyo ezali sardine. N'a pas sardine parce que sardine ça a la peine à protéine makasi. Azolinga mafuta mais malheureusement azolinga mafuta mukie na mukie bote parce que e umelanga te ngana ninga mingi ya mo munene wana eza mo munene o eza mukie mais anyway thank you so mobala ki shopping eza la ka bu dégâts
dégâts na dégâts madame to kende na ye ce qu'on le dit que aime skende alors que déjà so boudé aligné même pas boto bloc wane ya encore so melo deux fois bah thank you quand même à Salelinga donc on a mafuta nanga ici non ça la moto awa eza mafuta normal mafuta nanga na ça la Canada mbela ka vegetable j'ai mis ça ici. Donc comme dans le biquet, il faut vraiment la changer. Dans le cas où il y a une couleur en noir. Alors, il y a un récit. Bien qu'on aime sa sombi et celle biso 58 livres. Bien qu'on aime mati, bien qu'on aime sa sombi ou celle 58 livres. Les qu'on a un peu aime c'est moi qui sombi lipe d'odora, abi qui a quelqu'un shopping. Aime sa vie qui a quelqu'un shopping un peu maté, abi sombi lipe d'odora na il lol. Donc azoli biso ketchup, ketchup eza mais avec les enfants on a dire ketchup eza mais ça toujours qu'il faut oza la rapport ko somo na ba shop ba coin oza ta cher so za mama oyeba so za na ba belé oyeba donc voilà ajolinga pe farine sucre pour dire que tout ça na mingi ba gâteau thank you. Azeli biso pe ba chocolat pour la bana. On va aussi presque dans une classe. Ayebi ki mosne j'aime ça la café sans cause la crème. Azeli nga crème, na vraiment crème na ça lango chaque jour. Et azeli biso pe mayo, dans mayonnaise mu soupe zali, mais au pe kaka, on a pe mu soupe ici là. Azeli biso o ezali tomate ya purée. Et azoli sur la tomate avant zanzakin, la tomate thé, azoli sur la tomate comme ça. Et azoli sur banane, azoli sur apple. Ok, thank you. Azoli sur orange, azoli crips, qu'il est la ligne crips au mingi. Azoli oya toilette, bleach. Azelinga ga, na kasaka bobosa na bosa dite ga, azelinga taille nini comme ça, azelinga taille M. To bagango misusu comme ni kien. Voilà c'est la taille 8. Mais non, nazo insister vraiment ba maman ba yaya ba ndeko to ça ila ka bagan surtout sur ba basani. Mbi to comme na hiver boye, biso ba Afrika to ça la mingi maya monte to ngo sokola basani na yo pona elongo la basalite na basola biloko to lela ka. Donc ga aza vraiment important parce que ça basani to ça va auto sokola la basani azala rappeler te pona poso na biso abebisa ka biso pe poso pe maya monte liko no azala bien te pona poso. Donc là taka baga uta misapinanga comme ça, non filmé sans lumière. Regardez, misapinanga c'est comme ça pour na baga. Pour na comment qui misapinanga comment ko beba na comment awa na carte rouge. Donc awa et comme qui nga mwindu misapinanga comment qui vraiment salité mais avec baga bana comment ko sala musa na cuisine na baga rien à dire. Et likolo nango asomeli biso pe beurre na biso oyo. Donc voilà, c'est tout hein, c'est tout bloc à sombelinga. Donc on s'est thank you là dans son bloc on y sur OM ça sombelinga dans chat on a à moi assombela sur ba croissant dans check on déjà kuna ba croissant. Donc voilà, non, zong ça bloc on y sur OM ça sombelinga na espace parce que cuisine na biso ezali plutôt parler. To bungisa na bino ensemble, OK? Avec Sabino Baga, on a salé là qui, on a salé pendant 3 semaines. Ouais, sur 3 semaines et 1 mois, si je ne me trompe pas. Donc là, non seulement que Baga, ils ont la couleur, il y a pink, mais regardez dedans.
regardez ndenge gant échange la couleur bomoni gant a changé couleur donc azar pa ndenge moko na maboko na biso donc aussi la kamaya moto même gant moko na so bomona bien so tali awa gant azana couleur ya pink mais so tali awa gant comme la couleur le quoi ya moi ba jaune pour ba mafuta auto salelaka donc ngana lo ba vraiment que gant oyo ezo protéger nga makasi donc emta someli nga mususu oya kala nazo bwaka donc comme nalobaki nazo sani nanga oyo na Shein parce que na pour chango beurre pour no cha beurre nanga oyo na kati pour na ngolango na emballage nango pour na esala seulement propre et voilà, ça fait nice, ça like. Et comme ça, na frigo, ça fait joli, non? Regardez. Ma belle, si vous avez mon tour au mélara café, na kosenga yo, vous avez na des choses oyo. Si vous avez mon tour au mélara café, ok? Si vous avez le café, vous allez vraiment tester, vous allez vraiment quitter au cocon, ça va coacher mat, café mat au thé. Zaka vraiment très bien pour un café nyo sur ça là ils ont un problème té mais kozang ça kocha oté donc to baso koche lutu moko ya café ya mukie oche peut-être des lutu ya café ochaki na mais na café mat o chango 2 et miliki o ya mai nango comme ça aux yeux yango oche et aux yeux encore miliki no otosomba ka miliki na biso normal oche et likolo nango obakisi nido. On a checké nido dans la awa, au cause de 3 litres comme ça, ya nido au tché, na checké 3 litres nido oyo, na eu 2 litres ya café mat, ya litre oyo café mat na tché, et na eu 1000 litres na biso oyo, bozo mona oyo, na tché, et aux huiles sucre au tché, ma belle likolo, na obo ke longo sucre oyo crème, wana, on a l'excès qui bino. Ma belle, Starbucks c'est quoi ça? Oh, ben moi pas Star la Rose. Starbucks c'est quoi ça? Star la Rose, mais quand au commune, qu'on a la goût, qu'on met la café là. Yummy, yummy. Oh, vraiment, ce qu'on a mon tolinga café. Kozangisa o nanda kote café mat na que biso tout oyebi yango mais nazo la seulement bato peut-être batiaka ngo kate chango ka ya on ça la café na biso na ndako ezala yami café mat nanga na tiaka ngo ici pour na tiaka koto na tiaka bloko nanga ti donc voilà na tiaka ngo comme ça et na kangi donc et na tiaka koto na tiaka bati nanga et on va penser moi basani nanga ngai moko na mona makambo Yesu asalelanga ngai moko na yaba na yebi ngai moko na yebi makambo Yesu asalelanga azozela te Yesu atoba yebisanga ngai moko na yebi makambo Yesu asalelanga azozela te Yahweh après qu'on se connaît basani na quoi ce qu'on pangusa armoire nangai etikala vraiment propre ba mai nyonso eza na lavabo elongwa you know etikala ka propre ba mai wana sala pe kitoko te après na quoi kozwa éponge nangai na lekisi yango pe na réchaud pour que etikala sema clean donc voilà après na kopangusa pe réchaud nangai donc voilà na ki mona eloko makasa osala na kitchen nangate wana nazoya kotia siko bilamba na biso yanga na ems na badra nazotia yango na machine bilamba couleur ya mwindu donc voilà comme ça nous ngami kosalela savon ya mbuma na machine sinon sokola bilamba na ngami savon mbuma so na bilamba mwindu na préféré nanga ya mbuma.
kotia bilamba na machine ma belle. Voilà, on a pe na sokoli na bisko ki na sala breakfast nanga, déjeuner nanga na sala ki déjeuner te, wana na tia mafuta nanga na moto. Na yebi te linga mo ki kalungu nanga oya shi ezala moki amona yango cute. Donc na sali ka maki moko, donc voilà, na tia mo bouillon nanga na maki, na tia mo black pepper pour ça encore moins goût. Et c'est tout. Na okalinga maki nanga pe on lia maki moko, on lia pe na avocat. Donc on lia maki na avocat, na linga te ko lia de maki na préféraka. Kolia maki moko za na protéine, avocat pesa na protéine, donc ça langa c'est bon quoi. Donc voilà, après wana maki nanga quelques minutes ebeli nango, wana zo bongisa breakfast nanga bande ko nanga on lia déjeuner nanga na linga vraiment ezala yummy, ezala bien. Na sala yango na motema okita kande na sala ndako nanga na motema okita, c'est comme air nanga ya kolia ma belle nazwaka ta nanga, ok. Donc voilà, wana ko bongo na avocat ngozaki vraiment kitoko, nga na préféra kosomba avocat na Aldi. Aldi azaka vraiment na avocat moko vraiment kitoko, so ngaka avocat sombaka na Aldi kosomba pa ba ndiete. Donc wana nzaki pe na posa croissant, na kinda tika bana na classe na sombaki croissant ya fraîche. Na pakoli yango vraiment bata comme bomoni wana ma belle croissant ozaka na goût moko laisse tomber. Donc voilà, après wana na sala café nanga bobi jende la rose sala ka café na e. Donc voilà, vraiment simple mais café moko tongo melango posaka ke sila te quoi. Lol. Ngai moko na mona, ngai moko na mona, ngai moko na mona, makambo Yesu asalelanga, ngai moko bisanga ngamoko na yebi makambo Yesu salelanga nazozela te yawe bato bayebisanga ngamoko. Voilà ma belle, t'as la breakfast nanga, c'est comme ça, déjeuner na biso vraiment simple, auto lia lelo. On a que lia déjeuner nanga donc comme air nanga pe ko enjoy na silisi na lia qui vraiment bien na ko sabinote. Donc voilà, on a na silisi na zongsi basani, oyebi kande za la comme to po rotinda. Oui, mo za ko lie bo faut tinda mto longolo basani mais oza mututé. Donc faut télé makaka, donc na télé maki. Après wana na kwa ko mela mai bobi ki de l'eau c'est la vie, de l'eau c'est la vie. Donc mela mai na yo na zaki to ki jeune fille so na moni ki mtameliti après meli mena ndo tuna poko mela mai after tango meliti menga mona koma sko so na meli café il faut na mela mai. Après na kwa ko zo ezali ba vitamine na biso bobi kaka vitamine c'est important, collagène na ngana na zoka comme d'habitude. Donc voilà, toujours na bidon na biso mai na ngazo garder toujours malili na zala son na meliti so na silisi ko melati to café na comme ça ma belle, il faut na mela mai wana so na tia na kati nyonso ko sila pona ko melango vraiment pe na lingaka toujours que mai nanga ezala ya malili. Donc voilà, après na ko ya ko mela pe collagène nanga ya mai etikala pe ka mi balé. Donc fona somba 50 livres encore il faut bima ne loko ezala ka 10 na kati to kanga mutema ma belle bote basomba ngo bote baluka ngo suzo koma mukolo lol. Na zui carton moko ono ngeto fungola ngana bino mais avant que na fungola carton na ngina la ta masque parce que no awa nanga ba misu nanga komi kokweya. Oh my god. Ngana ta masque nanga moko parce que ça fait longtemps que na lati masque Nicolo vraiment il faut na zungi la masque chaque semaine ata 2 fois la semaine il faut na zungi la masque parce que je travaille dur. Mais avant que to la ta masque na biso na zo fungola carton moko eye to fungola on a bino bozana zo parce que keli c'est pour no chama kelele bozana zo na ngwa. OK ma belle, là na zo na carton nanga comme ça na soma kelo kunanga litoyi non ngeto fungola ngana bino et na soma pe kale. Donc on a un box tout ça dans la bino et là on a un masque dans on ocha, c'est ça, c'est comme ça. On a nos pembe ni pour mona masque dans ce salle là, ils a vraiment bien capona comme moisturize longi. Les apôtres on ça là que pour son abisso et comme tight, ils a serré et comme fresh. Donc voilà, et on est dans le salle là. Et là, nous faisons là, car on a vu sauter là ces années. Donc, il te lève nos caméras. Comme on a vu ma belle, non, c'est dans la cuisine. Parce que là, Kelly, c'est dans le salon. Ce n'était pas le cas ça là. Donc, nous faisons là, ici dans la cuisine. Ouh. Wow, this is pretty.
Nalingaki localité oh ça fait 2 ans ma belle que na sepelek na localité oh mais qui toujours cher et là le quoi bobi qui na zwa ki saki na ngai avec ça il y a silver et na bana lukela ngo pelo qualité ya silver parce que ça eloko moko te lito ya silver qui ya combo et to na mona ke qualité ya silver la ba ki na kozwango et na ko vanda moni ke Farfetch et tindelinga message que le retour check na favorite na yo et Kitty donc ça vient comme ça comme on a zali Amina Mwadi ba yebi donc voilà donc fongola Amina Mwadi na biso o penda koza quoi congolais Amina Mwadi le quoi congolais le quoi congolais bandeko to la tata bandeko la suba congolais comme ça ba sali ça so tokos anyway. Ça vient comme ça. Et vous avez dit, ready to open, ready, ok. C'est parce que Kelly ça le baquet, I'm ready. Ok, 1, 2, 3, come on. Ooh, so pretty. Donc, il y a une lamba nango, bisika oyo bando tikango. Wow. Eh, Kelly ça le là. Et là, on peut s'appeler nango eza ya munene pe eza ka silver te silver moko ya moins cher te et eza te que ça argent moko ya moins cher et eza argent moko senti vraiment qu'il y a cher même couleur nango j'aime bien donc ça vient comme ça oh my god to me compte na matoi nazo lenga ngana nani ba les belles dames botu na la rose nazo lenga yena nani et pendant longo et ça là is hot though. Pendant longo is hard. Eh, ça kilo pe hein, ils ont pesé. Ils ont que ça pepele. Oh my god. Finally, baby ka sali yango na Italie. Dans la simanango, non la sabino, bo excusez pour nous faire non en cuisine parce que Kelly c'est pour dans la salon ko chama kelele. Donc regardez, bah le logo na made in Italy. Donc ça a le logo nango comme ça. Et c'est comme ça na pembeni. Bon, c'est nice ou c'est pas joli. Tu as un commentaire là, c'est bon, et le qualité oyo comment mais tomé comme on a tout le monde peut na mato inde kozala maintenant c'est une vérité mi I love it parce que bloka boizala attaque aux alango belete ndetinga na za eloko argent boité à cher c'est la première fois que na somero to ya argent. Et je trouve que ça worth it parce que dans un sac qui est cher et ça me donne un sac qui n'est cher au chepene le colto non comme c'est cher au commun et que ça là litoi hein et ça là on valeur quoi attends moment comme ça pour nous moment comme ça nous sommes sous souté le bac peut ça un cadeau ba les belles d'un anniversaire mais c'est joli I like it. Ok ma belle là na mekiango na matoi c'est comme ça na matoi. Tala kasko benzi mon noani no moko ya bien ou petit péri qui n'a moko bonio saison qui sima ça fait joli non ce qu'il y a dans commentaire na c'est au moins on commentaire on dit que ça qui n'a vraiment trop fan à bloquer bateau ya minene boité mais na ko sa bino tala qui na kasa ke za muki na prix au bateke libiso mais eza ya mukete eza eloko ya munene comme bozomona aza ya munene donc ça vraiment munene za mukete. I think je vais garder ça. It's nice. Nacha masque nanga na ilunya pour na c'est la kili c'est peu iloko kolia parce que auti kola muka to cha masque na bino. Ok ma belle, là nacha masque nanga mona le vali susu ezate na sibino à tout à l'heure, OK? Dans un angle boy pendant 30 minutes, il faut vraiment ekauka. Il faut vraiment tisser nango ekauka. Ba soupe ni ça na masque il faut tikala na longi nanga. Donc pendant 30 minutes après na longoli nanga. So che masque oyo oko sokole longité. So longoli kamba moko c'est tout ko sokole longi na té parce que ça pas juste wone côté de longi. O ba sokola longité, OK? Au longoli au coach vraiment maquillage na yo tu mafuta na yo après go vendre no ka comme ça problème est là te meko sokole longité donc aux masque au sokole longité donc c'est comme ça masque na biso et ça biso comme ça
Ok, à tout à l'heure. Bisous, peace.